MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga wabino la gardien du temple lelo mokone yengo to beta masola ba santo la mifa boto nanga nini mambuza minene na bana dossier nini ne poussez pas les pasteurs et le bas maman Joël Gloire encore maman Joël Mia Lobaya terre na Loma ne poussez pas les pasteurs ne poussez pas les prophètes bafinga ye surtout ba passer ba ndumbiste bafinga mama Joël ba msu ba kenda plus loin pour la pekisa moi si côté azalaka na raison siko ba bêtise au bozo sala ba betela maboko ngana arrive à passer na ville ngate prophète oh nzamba lo bia bandela mokili grand dame prophète au pasteur non ba papa soka nga ba kutula Namona bato mitema mabe, namona miyibi besko ba manipulateur, ce sont ces gens-là. Batouté, ba prophète na ba pasteur. Boki li solo jeune fille boki li solo. Garçon bozo mona ya bogar, ya elongia ba innocent. Simple asa pasteur. Frappeur, mwana mukebo bota elongi na ye. Moi, je suis mbange tondi na mande fouté. Amona ki na même pas 30 ans. Petit yo a pasteur à une église. So ina balobi côté nini. Na masina na eba pe Kinshasa te bo comprendre. Mais bato balandi ba live ya Patrick et Caméré, je crois bazo maîtriser les solo. Moi mbolo bozo mona. Et azaki na fiancé o famille yebaki fiancé ana zana ba nova na lemba akenda pe ku Damson kuna bino bika ba patient nde bazalo koso surtout ministère ezana na moi ba bandeli ninge zala nde bazaba lokoso wana oké pas fiancé akei pe mama bokila salele fufu asalele tamso mwa loso mwa nini apa sukuli maboko pa lia akioti amini ameli pe mai basombele tamsusu vitalo Nelly kera ke non abala mwana ba ministère yoko le bandaka bon malembe deni le sipa bandaka bongo te deni le suku to abatote bien que ça fait parmi les grands Marceline pas bandaka ndingo na boka petit mange Marceline non azala na chemise mona pantalon mona na sandala bana ko betaka ba ligne 11 yo tu ba fiancé musu ba boya e famille boya po azana le côté plus le côté égal le côté petit yo kanda kenda na dama kamela kaliaka ayo kuta na mwana mwasi yo comme on est Christelle son abosani comme bo comprendre yango te problème OK po bino bozala na kombo moto bosani bobani ko finga na ba commentaire eza bongo to ebi lisolo te kapo na kombo lisolo eza yango me pona kombo bandeko akelinga fiyo yo mwana ya bato oka ba femme battante oyo bayemba na banzembo elle fait partie mu jeune fille mo mayibo luka mbongo mutu esalaka nzamba pambola yi bandeko abandi ko baloba nini na luka terme momo wana kiminga yi bon tout sera simple abandi soutenir ministère encore basi ya ministère o baya pour nous soutenir ministère nde ba tchaka ba tchela ngo maele mbongo nde mbongo cher nde cher sombi cher asika o kapaba kiti décor échanger tam soupe ba longo place wana ba changer adresse bâtiment bandeko esuki wana te tina niveau asombeli mobali jimpa et puis jimpa ngo ya ndenge nini Range Rover tabosa na basi ya ministère ye mutu carré oyo azodondwa mon papa d'amour limbisangai
parce qu'on a pexinga au finga bon ils ont au finga te hein moi ba qualification abina ma fille ça l'analyse tika babiloko wana police move moi mobali oyo ya bogar wana ofinga te hein wana lo bibi hein mais quand ce soit za bogar eke mutu eza carré mutu carré mutu carré hein petit oyo basombeli Range Rover bandeko mbongo nde mbongo la fille azo safula ayebika ke no jona ye bandeko babolingo mwana mwasi alemba ayebika ke no mobali aoya kobala ye ayokaka boye mobali akenda kose présenter hier mwana ope tellement mwana moke tant si na mutu abenga une émission je crois bato beye boyokaki fana yoki c'est bino voice yango ya bo tano tia émission na YouTube peut-être so na bosani te na koflashe yango na ebandeli na temps fort boka voix ya tant si na ndenge azo expliquer ke ne pecho bandoki na kolia epa na bango na ndenge bayeba ke fo bala mwana bango akena ko se présenter hier mwana bato telengani ya leli choc ya bolingo ye kuna kendaki a se présenter ayeko bala ndenge ezalaka kaka en même temps azalaka na mwasi moko oyo ye alingaka parce que faut boyeba ke mibali aoza na 3-4 chéri to 5 na bango nyonso ayebi nani akobala mingi ezalaka mwasi oyo ayebi kakobala batungisaka bango tro te ta mosusu komona ye mpenza tout le temps te koviangola bana misusu so aza na Thérèse aza na Mado aza na Mami aza na Chantal ekalingaka Chantal Thérèse Mami na Mado nde bango nde banozwa barodage ya air nyonso Chantal yayebika ya kobala eta mosusu une fois après 2 mois po ayebika ya kobatela bord. Moi je connais un pasteur comme ça hein. Ayebani pe na kino wana boko yeba na gravité mais grand frère na ende muto ayebani ba famille ba pasteur azalaka na une petite sœur que j'encadrais la fille était vierge et bon vent elle nzama pambola utko bala année passée la fille était vierge sinon j'avais 26 ans t'as apprendre que la fille est vierge bon alinga qui épée hein abi non yo na consacré abi si on t'a no balo je vais te consacrer ando simbete la fille a sa mère son ake kuna avant longo okanga muna osenge peut-être apesa nga bisou parce que j'étais en manque de ça mais lui il n'aimait pas et surtout bano lingate to zanga ne place isolée ando lingate mazanga na ba mère na yeba ndako simba ka ministère bano ngeno ando ke na ko frappa ba mama wana allez y comprendre petit yo aliera bambongo aliera nzoto kena kolia ba kote misusu mazana chéri na yemo linga atela ka motema bandi ko pona kata liso na mukuse video comme na okena ko sila elenge lisolo bo comprendre émotion nini eleki abali la jeune fille jour ya civil abandai ko sokola moi si présence d'esprit ndenge za kaka akota na téléphone na mobile so pe ba cheki code te so pe za ndenge nini ako découvrir ba conversation ya sika a solo na fille oya chela mote ma bise calme toi ko se déranger te ato yoki na bali yo yebi abi na osala tout ba démarche en cours yebi passeport non si na bimisi na otindo na poto ne no otindo na poto nga awa je konde to sa civil boye na oboma libala hein to kabola ba bien parce qu'ana mbongo ana bozui poto sa communauté de bien na récupérer par nanga na olanda yo siko pandaka osala bongo ana mwasi musu na poto mwasi a découvrir na ba conversation mwasi a poto donc nzambe kanenga za nzambe na tongo mwasi a découvrir fallait ki na ba bongo mapoba kene osala civil voilà obi que la fille a s'afficher te sage qu'elle est baso basutukela mabala a okende malgré na ma misu na pasi na motema mais la fille habite we osaka na ngai moi sa kenda te
bandeko o digne ya film ya Hollywood bandoki et tant que tozoya ko dénoncer bato misala ya mabebo bino na ba commentaire bino bozo ofinganga moto nzambe tumba bino et le bas maman Gloria n'épousez pas les hommes de Dieu des sorciers. Moto bandeko ba bolingo certainement vous allez très bien, moi ça va. Et les amis, vous allez constater mon silence. Hein? Et ouais, c'est ça. Et bah on a baba. Bah la gardienne du temple au bon de la mine pour l'angai. Nous saluons tout ça personnellement. Et son zambatine diote au sangote. Et bah qui sont tout nassé. Mais les nzamba na biso. Et à battre la biso. Dimanche. Na enregistré la vidéo moko ya passante ya petit oyo prophète oyo auti koskoke Christelle Business pendant on a enregistré deuxième volume. Ah maman écoutez là je vous parle des détails mais bon nous avons un contrôle. Alors na moni ba commentaire ba défenseur bazanga raté bon la plupart des apeka bassier imaginez. Et garçon oyo a escroqué mon moisi oyo. Tina niveau la fille a annulé civil. Pour n'aller pas quand il ba message a sur la basine donc Joyo ala moisi na kin oyo a tchela motema, OK? A part moi sur la appel moi sur na poto. Mais azobala, azobisa la fille que non, wa ki ça comme tout ça tato ki na bali. C'est pour notre bien. Ngai na ocha maele. Et tout ça communauté de bien dans 3 mois na divorcé. To kaboli bozui pour un l'art. Et puis après na tindio na poto. Nzambe Nzamba malamu. Nzamba malamu. Nande ma monsieur Bimili Banda. Courage Christelle. Mabo bakati te. Et à Saline baba ni les civils boy qui vont savoir sango ando ba live salemi la famille à la fille va intervenir makasi soit moi noton de gono ka pasi na kanda, OK? Aventure mo boy ko escroquer une fille battante. Félicitations à elle. Tabaninga moi moké hein. Atie maele ateka kango natalo moké mais bilo aussi la mbongo mbongo zo côté belé azo gagné nzamba zo pambola parce qu'il est écrit chez béni l'œuvre de mon main mais yoka via matala na via kosenga via kindumba via ki delays au kufa bien mal que profiter raté hein OK ne du boy sala matala na mabe ya ma ya pasita baninga et là zo kamusa awa bon koka musa oui mais pas vraiment mais bon tout le bagarre. Ba défenseur bazanga raté. Na moni bato na ba commentaire mingi minga bana basi. Boyebiete, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu respecté. Boyebiete sur comment la place azoteya. Eza koteya te mutosala mutu mosala nzambe. Boye pourquoi la fille azolo baté boyebite makamni leki makamni neleki. Donc pona bango la fille a loba vérité o ezolo banganeze yango te. Tala niveau. Na bete bino le sola za ina fiancé moko falaka ba na lemba bano ino kolia kuna. Baka mwandenge akenda ko prédoter so pe ko doter Christelle oyo pendant katika mwana na bango moke na lemba la fille atika na ba choc ti lelo. Je crois ba landi ba vidéo ya Patrick Boyoka qui intervention ya tante ya mwana mwasi moko oyo garçon oyo a fiancaka na lemba. Mais bizarrement il y a des gens aux commentaires bazo au côté la petit ba lobi ke no bazo ko sele makambo. L'envoûtement quelque chose. Nous te le rôle à Ige, Daniel Mwamba. Ils appellent un bateau pour côté ba défendre, c'est ça. Et bon, c'est normal. Hein. N'appelle ça bien au lycée, c'est mon nazamba. Et Lyon a penyama. Le rôle a nyama nyonso. Mais Lyon a lié à Banyama. Misusu. Bah ya maele, sur lui à régir. En tout cas, il se protège. Mettez-vous à l'abri bandego. Et Nzamba bate la bino.
surtout bino bofunga mimi soit épargné à préserver bino. Botika ba bifalo hein. Ya botika ba bifalo tala mitu minene me maele zate. Ba yeno liama, ba liama na ba lourd viscère. Parce que Matthieu 24 ils ont le ba faux prophète attend de la fin. Voilà ba Ige Daniel Mwamba. Voilà. Na ba misusu. Que Dieu veille sur nous. Donc on a juste na clore dossier oyo, ya petit oyo. Na on va ba basi et liba les a bien. Mais à fin du monde était. Et à bala bien. So bali mabe, au vivre cauchemar na sena moi. Quand les baloba mieux vaut vivre cette que d'être mal accompagné. Bato baligan zelana, va expliquer bino. C'est ça. Nzamba pour un biso nyonso. So lingi au sepediso. So lingi na nenga solo na motema mobimba au sepediso. Il y a un monde besoin de faire de l'éternité tes délices et te donner ce que ton cœur désire. Problème est que va citer. Ma colonie se mit balé ici comme côté, mon à gauche, mon à droite. Il y a un moment les gens s'embrouillent. Ou à Simbi touche l'eau bien mon regretter. Vraiment que Dieu vous garde. Sinon, bonne journée à vous. Et les lots, bah vidéo écoute belé parce qu'il est quelle heure. Non, comme ça la main. En tout cas, c'est des cas rares, très rares. Et non, comme ça là, tout ça tongo. Mais on a conclure la vidéo dossier. Après bon, épisode monsieur Rolanda, toujours continuer la tata ando qui est prophète. Épisode ici lentement, vous avez mis nene ya kosala de la révélation terrible. À suivre. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être t'osais pas passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu Ozali nzambe Mokotea kukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu Ozali nzambe na bomoi papa Ozali nzambe na
maladi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambo oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo Ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to commune la santu. Lise kwa na yo to commune balongi. Zambe na ngoya olatike mo vandina mo zalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olingo bebi naza toxike grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda totanga kolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona koanivasele mpona nga na yo jésus de Nazareth.